la chaîne qui vous édifie. Wana ba âge nyonso ba taille nyonso mais na mimona ki lisusu mwana mokete. Par la grâce de Dieu tozokende na komema na koya kofongolela bino pourquoi Nzambe na lobika Nzambe alongola asekiriza kinga siko tozokende par la grâce de Dieu. Na komona sikoyo tozalaki na salle d'attente na kati ya chambre haute na kati ya chambre haute ezalaki na bana basi te bana kuna ezalaki kaka bamikolo ya mibali bazalaki kuna na kati ya chambre haute. Donc ezalaki chambre moko boye donc pièce moko boye bato kuna na kati kaka donc bato oyo bazoloba bazosélectionne mutu nino akomi prêtre po tobotamaka déjà mais avant bandosala mission Nzambe faut comme prêtre. Sikoyo ezalaki biso nde tozalaki na salle d'attente wana bazotala sikoyo nani aza déjà na capacité ya kosélectionne ya komema ye na école ya kobanda koenseigner ye po abima ate ya peuple ya Nzambe a édifier peuple ya Nzambe a exhortaka a évangélisaka a témoigner a édifier peuple ya Nzambe. Donc ezalaki bongo donc bapaka wana oyo bazalaki na kati ya chambre wana obande donc lokwa na kati ya chambre ya secret wana ya biro wana bakendeki kosala oyo babengaka réunion po basala élection na bango ya motu nini oyo akoki kobima déjà po aédifier peuple ya Nzambe. Tovandaki biso nyonso tu wana na salle d'attente nazoprécise na salle d'attente tozalaki biso nyonso mais na chambre haute ezalaki bana basi bazali na kati ya chambre haute wana te ezalaki kaka bampaka bana donc je peux dire que bapapa bazali kuna na kati ya chambre wana na pièce wana plutôt na pièce wana ntango babimi na kati ya pièce wana babimi baye basélectionne nga ntango basélectionne nga bati babina Nzambe penda permettre ke namona ndenge nini babimaki na réunion wana bango nyonso ntango babimaki na réunion nazorekute namona ye mwa mwasi na kati kuna te namona ye kaka bana mibali bango nyonso tu babimi na kati ya réunion ntango babimi na kati ya réunion basélectionne nga bazwi nga batindi motu moko aye azwi ngai amemi nga na école. Namoni vraiment école nde tomonaki école boye namonaki vraiment école namoni te ke école bakome école non mais namonaki vraiment nde tokotaka na kati ya classe mpo natanga nayebi nde nini bana na kati ya classe nini bazala tozalaki boye tokoti kuna na kati ya bakotisinga kuna nakuti deja bato bazalaki deja kuna baozwa deja cours nakutaki basi nakutaki mibali baozwa deja cours ngai mpe bakotisinga bayebisi ngai boye ange wana asimbe nga na loboko mais azalaki ange wana asimbe na loboko azalaki normal. HP Media, la chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler
vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers que vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous avez la servante, Sœur Gladys Mandimbi. La peste de Nombote na Pombo na Yesu, avant tout bandagnon, sort au bondela, tout bondeli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, il y a un petit moment où on a beaucoup de Seigneur. Si quel est tes messages pour lui et édifier, peuple, on a parlé au Seigneur, Saint-Esprit, en un centre et en un soir. La pousse aussi, car nous faisons confesser combat Jésus-Christ de Nazareth, pays dans les saints. J'ai ainsi crié, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, la peste de Bambote, peuple en Zambie, du botan en Zambie, c'est quand nous sommes tous besoin. Naël par la grâce de Dieu et la permission en Zambie, il y a quoi pour l'obéla, école spirituelle, on Zambale qui s'akinga. Nangolu na ye lelo tobandi première partie na biso makambo nazoloba lelo na koma ngote parce que tant nzamba banda kolakisa biso makambo mosusu nazalaki na koma te mais evanda na mémoire nanga et baquestion mosusu na bandeki komona kuna me baréponse nango par la grâce de Dieu nzambe ekopesanga na réponse nango. Avant tout banda, tout que l'on a passage biblique où les actes qui peut édifier peuple en Zambie. Nous en a 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu de paix, comme dans toute l'église des saints. Amen. Dans le dernier mot pour maintenant le passage biblique, Nzambe tanga yo bimanga ni école spirituelle parce que nzamba zanzamba ordre nzamba désordre ti avant bimisa mutu mosali na ye na liboso na monde entier liboso mokili mobimba liboso peuple na ye azwaka temps kotangisa ya kopréparer ya kolakisa ye makambo ndenge nini akoki kozala ndenge nini akoki koloba na peuple ya Nzambe ndenge nini akoki kotambola. Nzamba abimisa biso te ka bongo abimisi yo ka bongo non. Nzamba azwaka temps ya kotangisa biso. Ndeti nakopesa exemple na nga moko nga nazala ye moto oyo nalingaka nazali mutu mona bandeki koloba donc kobomba secret te koloba mais Nzambe na ngolu na ye ayeki kolekisa nga na école oyo po enseigner ngai ndenge nini nakozala liboso ya bana ya Nzambe. Namonaki ntango nazalaki mwana moke na vision nazalaka mwana moke babombaka nga na ndako moko boye parce que makambo surtout ebandaka na bomwana moto akoma mosala Nzambe te me tobotamaka basali mosala Nzambe abotamaka mosali yango Bible ezolobela biso awa na makomi na livre ya Jérémie chapitre 1er na verset na biso 5. Bible ezoloba na biso avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère je te connais.
Je te connaissais et avant que tu fusses sorti des saints, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, au bout de Marabasal, il y a une école oyo nzamba bandaki nanu kokende kobimisa nga na bomwana na nga na bébé na nga so tant to bota marabasali peuple de Dieu on a été peuple de Dieu na école spirituelle oyo yebi ke bandeko ebele bazela ngo yebi vraiment ke bandeko ebele bazela ngo mais oyo nyonso pe na loba ezala ba témoignage ezala pe na école mobimba ezalaka pe déjà ba école oyo nzamba lekisaki ngai apamboli papa na ngolwa nzambe papa na ngamoko pe to solele mosala nzambe d'ebsenga lobisi avant de l'éternel yo loba ka école spirituelle au loba mais ba makambo loba ko ezaka pe d'école ti isunga kinga pe makasi nzamba pambola papa na nga place azali nzamba mona ye vraiment abatila ko to zavana posa nango ya muto conseiller mutaye biso pe ke boye vraiment za malamu ki wana umeza fruit ya Saint Esprit na mutu oyo abotama mosali azaka na fruit wana siko boyo ka bien aimé dans le Seigneur tant to botama basali obotami monzamba tindio déjà mosali on a déjà depuis oyaki dana libumwa mama na yo nzambe déjà apona ki yo akatsa libumwa siko tango botami okuta na famille oyo eza mabe par exemple famille nanga au témoignage ezala no ya ngamo par exemple famille nanga nakuta na famille moko eza mabe to pona la famille te mais nzambe ne mutu a choisira biso côté ni robota nakuta na famille oyo ba parents na ngai basambela na bango te et ba makambo ezaki belebele na ba témoignage nanga ntuka na loba nyonso na loba onzamba permetanga nde tango na botamaka bongo diable alukaki déjà parce que diable mission na ezalaka ba oyo nyonso tu ya nzambe tango de choses depuis na libumu bitumbe ezala bo remarquer surtout biso ba parents biso ba maman o remarquer que zemi moko bo mema zemi moko e compliqué vie na yo zemi wana et mwana mwa botama mwana ngo pe mo ba complication makoli bitumbe ezalaka toujours na vie ya mwana wana bo fongola misu na nzela école spirituelle oyo était réveillé ba conscience na biso ba parents et réveillé bino ba conscience bo luka nzambe na profondeur on diable abundisa toujours ba sala nzambe parce que mission ya diable donc ba sala nzambe ba koza kana kimia ti wana nde mission na ya mon école spirituelle wana nzamba bandaki na ngai nano alaksanga na ndinga kende ko bimisanga na vie na ngezaka isolé vie na ngaba bomba ngo quelque part ozomona ozo vivre mais spirituellement ba bomba yo quelque part nzamba kende ko bimisanga na kuna abimisinga wana déjà na betango nazala déjà baptisé nazaki déjà baptisé nazaki déjà na recevoir qui déjà Saint-Esprit nazaki déjà muto déjà comme kotambola na kobanga nzambe natikaki déjà o nyonso ezaki masumu ba péché chéri ba masumu na tikaki na comme ya muto na kotambola na kobanga nzambe nzamba kela kisanga koma batsakanga na ndako moko isilati na ndako moko boye isolé vraiment akebimisanga pina bébé azalaka bébé abimisina bébé atire nga kotire place yango babomba ngai abandi ko habiller ngai wana so botangi na Éphésiens chapitre 6 botangi yango bomona ndenge bible so bala biso chaussure ndenge bible expliquer mon nyonso na kati ya livre ya Éphésiens chapitre 6 nzambe alakisanga robe wana nazomimona nazana mwana mokie alatisinga robe alatisinga chaussure alatisinga ceinture alitenga foulard na mutu wana nazomimona mwana mokie tango alongolinga place wana yango nalobi nzambe aza nzambe ya ordre aza nzambe ya désordre wana siko ayaki kosécuriser vie nanga partir mokolo wana ekomaki asécuriser vie nanga ntango asécuriser vie nanga
bayekolakisa ngai na salle d'attente bolandanga bien peuple de Dieu na salle d'attente na kati ya salle d'attente wana siko na mimoni déjà na koli boye wana na mimonaki su mwana mokete na mimonaki déjà na koli na salle d'attente wana tozalaki bana mibali tozalaki pe na basi mibali na basi tozalaki wana ba âge nyonso ba taille nyonso mais na mimonaki lisusu mwana mokete. Par la grâce de Dieu tozokende na komema na koya kofungolela bino pourquoi nzambe na lobika nzambe alongola asécuriser kinga siko tozokende par la grâce de Dieu. Na komona sikoyo tozalaki na salle d'attente na kati ya chambre haute na kati ya chambre haute ezalaki na bana basi te bana kuna ezalaki kaka bamikolo ya mibali bazalaki kuna na kati ya chambre haute donc ezalaki chambre moko boye donc pièce moko boye bato kuna na kati kaka donc bato oyo bazoloba bazosélectionne mutu nino akomi prêtre po tobotamaka déjà mais avant bandosala mission ya nzambe faut koma prêtre sikoyo ezalaki biso nde tozalaki na salle d'attente wana bazotala sikoyo nani aza déjà na capacité ya kosélectionne ya komema ye na école ya kobanda koenseigner ye mpo abima ateya peuple ya nzambe aédifie peuple ya nzambe aexoctaka aévangélisaka atémoigner aédifie peuple ya nzambe. Donc ezalaki bongo donc bapaka wana oyo bazalaki na kati ya chambre wana oyo bande donc lokwa na kati ya chambre ya secret wana ya biro wana bakendaki kosala oyo babengaka réunion po basala élection na bango ya mutu nini oyo akoki kobima déjà mpo aédifie peuple ya nzambe tovandaki biso nyonso tu wana na salle d'attente nazoprécise bien na salle d'attente tozalaki biso nyonso. Mais na chambre haute ezalaki bana basi bazali na kati ya chambre haute wana te ezalaki kaka bampaka donc je peux dire que bapapa bazali kuna na kati ya chambre wana na pièce wana plutôt na pièce wana ntango babimi na kati ya pièce wana babimi baye basélectionne nga ntango basélectionne nga bati babina banzambe mpenza permettre ke namona ndenge nini babimaki na réunion wana bango nyonso ntango babimaki na réunion nazorépéte namona ye mwa mwasi na kati kuna te namona ye ka bana mibali bango nyonso tu babimi na kati ya réunion ntango babimi na kati ya réunion basélectionne nga bazwi nga batindi mutu moko aye azwi ngai amemi nga na école. Namoni vraiment école nde tomonaki école boye namonaki vraiment école namoni te ke école bakome école non mais namonaki vraiment nde tokotaka na kati ya classe mpo natanga nayebi nde nini bana na kati ya classe nini bazala tozalaki boye tokoti kuna na kati ya bakotisi nga kuna nakuti déjà bato bazalaki déjà kuna baozwa déjà cours nakutaki basi nakutaki mibali baozwa déjà cours ngai mpe bakotisi nga bayebisi ngai boye ange wana asimbe nga na loboko mais azalaki ange wana asimbe na loboko azalaki normal azalaki na corps ya bomoto ya motu boye akei na nga akotisi nga parce que makambo nzambe alakisaka biso ntango sikoyo ozokola kati na bonzambe okomi sikoyo kozwa bainterprétation ya makambo nini nzambe amonisa ko peut-être c'est là 2 ans c'est là 3 ans 4 ans 5 ans okomi sikoyo kozwa baréponse ya makambo oyo nzambe amonisaki ntango bakontima na ekole wana bayebisi ndeko moko ya mwasi azalaki wana deja ye atangaka deja wana babi omoni ye ayesika makambo oyo ye ayebi yango te yo lakisa ye nini fo ye asala bapesi balakisa ngai bakomeli ngai ndaku batima bakomi batima balakisa nga bapoisson bapesi ngai na kaye
et kaye wana Saint-Esprit qui kosunanga que donc kaye livre wana livre o ba ki pesanga na maboko ezalaki Bible nde Saint-Esprit kosunanga avec le temps que ezalaka Bible nde bapesanga mpo na époque wana bien aimé dans le Seigneur na bonzoto boye nazalaki ntango nazoméditer parole de Dieu ozomona vraiment ko soki nazotanga Bible nazo Saint-Esprit ozosaisir nga na motuti na makolo présence ya Nzambe makasi ntango nazoméditer Bible bien aimé dans le Seigneur tozalaka na habitude ya kotanga Bible moto ayeba kotanga Bible ayeba kodiscerne mosala Nzambe afona mosala Nzambe vrai moto ayebi kotanga Bible akoyeba comment bakokoseki moto ayebi kotanga Bible asa capable de tout. C'est Saint-Esprit aidé parce que Bible faut zaber inspiré faut tanga mon inspiration Bible va tanga mon le pas journal qui ni na santaka ko donc soif ya kotanga Bible mingi kati na ngai ya tawana una na école wana mais na école yango ntango bakotisaki ngai Nzambe déjà prévenant ngai alors prévenant ngai déjà makambo moko ke donc ndenge bando osala nga kozala na bitumba ebele parce que bato nga nakutaki déjà wana babande donc basepele ete ndenge basélectionne nga batie nga wana surtout oyo bayebisaki eke lakisa ye ndenge nini ya kosalela. Donc, nous avons déjà prévenu. Donc, nous avons l'acceptation d'un makambo bien avant. Terrain où nous avons côté que nous avons gagné. Et avant la mienne à l'obapon à l'édo par la grâce de Dieu. Tout ce qui a nous avons pu s'absorber en cas si il y a pour continuer l'école spirituelle pour nous. Et nous avons n'anika kolobaboé vrai serviteur, vraie servante pour la beauté mamosage. Nzambe azwakata ko préparer biso avant abimisa biso devant peuple. Donc on a lelo tout ce qui a par la grâce de Dieu donc on continue numéro ya servant de l'Éternel ou azana posa à contacter nga to partager to sungaye na ba prière numéro na ngeza plus 241 62 85 13 75 donc 75 na suka numéro na ngai yango wana tobandaki na ye alpha et tosuki na ye omega. Viens aussi prier, je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokutani à la prochaine par la grâce de Dieu. HP Media, la chaîne qui vous édifie.